8 ans. Ok. Voilà. Donc, en termes déjà d'études, il faut comprendre l'opportunité parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ouais. Pas moyens à quitter. Donc, il faut qu'il y ait une introduction, qu'il y ait un développement pour conclure place ni makambo et comme. Si Orly pas un kitoko quand tu fais un baka. Orly a yembaka kitoko mais Orly a lokola RVT. Ah ok. Yemba deuxième fois, yemba lokwa ngai hein. Naïvi voir maman HMT mais ayembaka. Ayembaka muta soprano. Ouais mais ayembaka, oui ayembaka, mais ayemba lokola RVT parce que RV déjà ce cas où yembaka na banda loin na bukaka na orchestre rumba déjà, bah tu faut bien remettre le ba mix, ça veut dire apporter qui fait un plus na ni. Mais des fois camarades azana on sait que bah paye pena Hervé bien été parce que Hervé Zaka na moi ba défaut azapena ba qualité. Mais mutu soka komi trop élevé faut qu'on couvre quand na makamso pour na opesa ba adversaire ne ba arme te ba détruire. Tu vois? Azam mundinga nanga nga ona oluba na oki opesa ba adversaire ne ba arme te pour ba détruire te. Te nga na bengo na privé noko. Zena na ta komana numéro na wa côté. Ok, merci. Comme ça on s'appelle. Merci maman. C'est quoi Thierry Gola c'est quoi ça ka ndeba leki ni batikala ka bomba ye yaza yiwa. Thierry paye pas zaika quoi zaika na katakisha parce que namtamande penda romi bukela même Hervé na chez na Orly ba fanda kesika moko. Oh là là. Ça veut dire au côté na moi studio et bige moi kopo mo ezaka mi bale au kopo ya Orly au kopo ya Hervé. Mais si quoi bana ngiringi ka ba mo bana ngiringo to bazolo ba kiona bo mwana bango Orly déjà no linga ndeconnecté bino ba bo vivre na bango ba no le kandeni. Te mama ya na bi photo e ba histoire ko linga ndeconnecté na sens na lingete pour Hervé zaki na ni. Apa koyemba. Apa koyemba. Te ko zane loko te ba jalousie ka ba bo mwana ndenge zande ba ndebo apesa ba témoignage ngande ona ba ndako beta nga ndeko na zaka boy. Non. Orly moins Orly a un franc-parler, moko boye ya mutu moso yebi to kasala insensé. Mais a franc-parler. Oui, na ba famille to za na batu mo za trop direct na yo. Ça veut dire non, eloko yo eloko na ina mona ngoti. Mais oyo kate Hervé a répliqué les Orly. OK. Ça qui vraiment des frères, ils étaient des frères. Ça veut dire biso toza parmi batu oyo na komé lokola na komé lokola troisième bana bandel mususu ba ka mungo na ba okiko yeba direct na komé lokola troisième personne na kati ya entre Orly na meto nga leo na koma mosala nzambe je suis pasteur total a makamsuka na musika mais vu que na komé mona makamyo na zo komeka un peu ko éclaircir introduction ya place makambu famille bandi na ti lelo place makambu ndenge eza ko kekende lelo mama omoni donc makamsu surtout lobaka pour no lobade ndenge bible peza bande kwa Joseph azaki na banda côté Joseph azaki na immeuble te mais bande kone ba yinaki e kaka po azaki na likabwa bandoto tu vois en même temps bango peso landeli de bango pe bazaki na makabwa bandoto mais ba yinika ya ndeko na bango ça veut dire oyina na pendeza akite mais ezaka ke loko moko ya koyeba au respect moko ya moko na mususu mais il faut comprendre pe ezali moment mona ki ko expliquer en c'est un moment dur de la vie au bande ko na ba traverser ils ont traversé le moment dur soki lelo oyo qui se ko bakisama na koki ko lobate ke ki sezate ki sina musique ezali makambo epasa kuna monde à ténèbres ezalaka yo salaka mais le docteur qui na logique des choses il faut babaye ba place famille ou outil tu vois donc Hervé outil na ndako moko oyo bola na studio so ebo ebite so lobby mbonda kwa ne ko ya to etele ma post studio ana za itala na mir moi visi moi munene ndiye linge koya oh Jésus mais koya raté tongo aobimane wana zuma kopa zuma elongi ya sokoli apakoli mwa savone ne longi po elongi ngela mwa muke kwa koma déjà musicien na kata ko ya umba déjà mais lo monga na esaka elo moko po ça fait des années to kuta na lisote mais surtout ba message ko komela que ça soit Orly comment Orly aimer la vidéo ah oh aimer que ça soit yé na oyeb ça Orly elo komo
kanisa tango ozalaki na nzambe kanisa tango bandaki kolinga te toya kofanda na studio tosa ndeko ayemba zongela nzambe wana il est temps nzambe oyo yebaka ntango succès ezalaka te ntango bato bayebaka famille gola te zongela nzambe wana me mpona herve soki oyokana na ese kaka moninga na nga azala reconnaissant na vie place nyonso oleki eza très important na vie très important le reste des choses on aura le temps peut-être on te reçoit peut-être ma question au benganga privé on va essayer de décortiquer quand tu en as besoin mais juste que batika reçoit likambo na katikati ça sert à rien reçoit likambo na katikati chez boyebi esika bato wana bayuba uti te tu vois donc ngai leki na biso ndenge akufi nga naye koyeba leki kaka ntango baherve bauti poto mbaliboso nde nayokai kombo leki me nga nayeba kaka leki ya suki ezalaka nde herve parce que mpona ngai chéri ayaki kobima mpe après mais bande kozala mingi nde na orly bafandi trop na orly ils ont partagé des souffrances ensemble voilà donc c'est un peu ça et le reste des choses peut-être nde nabi eza na 3 phases introduction développement na conclusion tozela makambo ndenge ezokende peut-être ka façon nde mambo ezokende les gens vont conclure esika ni vérité ezali mais pour le moment ça sert à rien de juger ça sert à rien de dire que non baoko s'élever makambo lorsqu'aza jaloux le temps c'est le meilleur allié à vie ko ilakisaka so inani ana raison siko démarche pasa démarche siko oli asali ya koyana ona réseau yo aprouva ngo ubeza ndeni omoni ondeni bon mama omoni na vie eza na eloko moko eza très important il faut toyeba bible lobi eloko moko te etikalaka caché soki mpe orli ayeba aloba makambo te peut-être koloba makambo ekosauve mpe bato mosusu tout autour ya herve on sait jamais. Ok. Ozomona. Bato bate fala bombango kaka oui wana pe sa procédure. Ça pouvait être resté caché. Mais soit etikali pe caché. Bato combien ba okufa? On sait jamais. Je vois. Bato combien ba okufa? Parce que dans un monde moko bato ba okufa dans le silence. Bato ba okufa tellement bato ba se suicider trop parce que bana bato partager makambo ba vivre été. Donc, thérapie, la vie, c'est comme un YouTube. Thérapie. Donc, si quelqu'un va se suicider dans le silence, kakaboy. On lobby souhaite au kake pour lui à coucher. N'a koufana makambo nyonso mama. Oyebi cimetière les sika où les plus riches au monde. Posa ba écrivain ou ba koufana ba livre ba komate. Ba architecte ba koufana ba ndako ba kanisa me ba tongate. Ba tombongo ba koufana na ba projet ou ba kokisate. Donc, cimetière est un endroit où il faut avoir secret ou balobate. Donc, même ça, je n'ai vu tout à la réaction, mais tout à la action, mais tout à la ligne poussée à combattre à niveau. Tu vois? On a dit que tu vas dans le silence, maman. Tu vas dans ma camboua. Tu vas regarder, c'est suicide qui. C'est avoir couf pour un boyebi pour l'année à profiter. Les lots quand même, pesibino de bobenga on a internet que pesibino matière des fois tu n'as pas au cas où kimoko todo kota on n'est pas dit l'histoire nazo commenter to ke pas ma mari fait loko ezate to bisi comme ça to suka to mona ka bo ligo la yi matière on a peut-être les lois ko aider combien de personnes va comprendre comment on est bobenga le biso na ndé biso to na ndé ko moi musicien makam to vivre na famille moi to lo bien mais bon ku faka un peu ko lo bien te ku fino nyonso donc il y a certaines choses et ça ma mususu ba bomba raté même Bible bomba makam souté Bible place David akwera ki babike akwera ki place il y a salaki babi asalaki boy place mutabunga ki babi abunga ki donc ce to zo ka ba makam total na côté négatif et ça bien total côté positif total le côté négatif. Merci le côté négatif c'est que
Le côté négatif, c'est que Batebe baza trop de baza ba fan. Peut-être il y a artiste na bango, bamoni yango que Orly a armé l'adversaire. Après si l'adversaire il y a Hervé Mindou qui peut pas combattre. Mais ce dozoni na terme ya famille, donc comprendre pourquoi bimi bongo. Donc tu vas équilibrer les choses. Merci beaucoup. Merci na Zongi la pasteur.